Lisboy et pas président nanga esobe na pesi mbote kuna za ite so ya yeba ba telemi non écoute ba boya lokumu donc ya bo monika na liboso après sa mise en scène groupe eza ambition eza projet mobimba et surtout yora kombo nango eza zoni boni komba groupe yango wana donc bate belé ba ozila ya pena zoni boni donc Barcelone TV Vas-y Papa beba maman étudiant na ba professeur balandi ya Naomi Barcelone TV ya boss de boss Naomi Barcelone et pour ninte na RK Muchanga Champions League mon coach bambote ya wana mon sponsor officiel babi continuer toujours au coacher ya moi ko sala vraiment kitoko merci na fidélité na confiance pour pesa biso babone na biso ya Naomi Barcelone ya Olanda ngamwa na bino Lalou Malé Balabière autrement dit professeur. Et M. Flamingo, merci beaucoup. Et bonne fête à toutes les mamans du monde. Ma maman Nyons tout le monde. Bonne fête Nabino et vive mois de la femme, mois de mars. Bambote yangwana et merci beaucoup. Lelo ndeka to kitara. Équipe nabiso ya Naomi Barcelone TV et kiti po na kozula bino lisusu ba image pour na sala bino musala. Ndeka to mesana et sans boulot en tout cas tous até tokiti na commune ya Kasavubu précisément na Prince Kasavubu mais pas iwapi na VV Santerre il y avait na biso Verkis qui a mangana tu ko luka moko ya artiste et comédien et il a décidé ya ko sala ya YP groupe et yende to sola na yeto betani masolo vraiment ebele lelo na Kingakati merci beaucoup na babone surtout merci na Dorcas Singemi depuis les États-Unis, Bambote Yangwana, et merci beaucoup na Chifeshinto et le père des Jimo. Merci beaucoup Réal déjà. Je suis na Rotamboussa déjà, Tamboussa. N'habite déjà, je suis na Rotamboussa pour Luka vraiment. Luka, n'habite. Faut bien nous découvrir ensemble na biso na bino. Na bona dévoiler ngamuro pour kozala vraiment na ndenge moko boy. Na roluba moi trop lelo hein, na roluba moi trop lelo. Tuyoko Luka GB ya Gelor. Bonjour à tous. Tuyoko Luka Gelor et Yenga. Frère Boni. Ouais, Pepe les prises. Entendez Nico, on a tout bien micro na yo. Micro na yango yo. Micro cravate. Cravate. Sinon ça va? Ouais. Ngaso mtamoni ngai bade yake na ministre de santé to kanga ba palette. Avant de faire de santé, et puis mais sinon, dans mon groupe, c'est l'autre au là vraiment moi trop. Yo n'aime de hôtel Ok, merci beaucoup de vous faire un abisso. C'est pour ça moi mouké. Ah ouais, mais réel au Goyedenga, moi bande on abisso, bana simaya gelor. Pour ça. Bah ça moi boui ça, puis na moi bien. Mais on dirait que Djalé lo limite. Qui Djalé lo ndeni. Ba groupe monsieur à l'air président. Azokota bandi ko belela iba bela rote te ba bela ngandini inga te wa mamba kala wana no sila succès déjà o baba umbu na ngatemba yo luka bulo na bango ba sala cop na bango ndenga sala cop na nga nde bombe ba yo sala cop na bango donc ça sert à rien na comme kwa nzambe mobo bando betela maboko mais tout le monde on a ba groupe. En tout cas, on a le bar pour gagner banqueté, en tout cas beaucoup excusé. Malgré que l'or a minimisé moi bien marambakala, on dirait na ba groupe européen biso ya mineno o toko uta on dirait pe les karanango frère soir coach santé banenge mo boye. Mais félicitations yo lingi na ngote hein. Merci na zape na Lisboy et pas président nanga esobe na pesi mbote. Kuna za ite so ya yeba ba telemi non. Écoute ba boya lokumu donc ya bon monika na liboso après sa mise en scène so assisi à que vendre na donc on a été à côté au prise mamba kala wana yo copé no zigurate mo copé gande la DS ata pe pas présent zigurate on hôtel matin
soki bando te masa ezali ye batelemi mpo na ye batemi mpo na nga mpo nga azali deuxième personnalité kuna donc après yenga te azalaki directeur technique aide te so kuta na oyebisi ye yenga aconfirme yango mpe abiki ozali de te donc directeur technique na biso ezali sundiata chef ya groupe ezanga gelo yenga te baconfusion te yo ndongo osanga lokola mwa confusion président noel ebise nga azala ne mwa sage ya bandenge moko boye en tout cas naolinga natanga me ondoko asiranga ke président natanga kaka komba président noel tanga no président noel eleka nango bien sikoyo so otangi président noel otangi mpe jansi amisi otangi mpe david babanishai otangi mpe sebondo ya machine babaninishai te nga bengaki na ndenge na ngai babadanishai babanishai voilà ça va et alors moi un mot pour na ba maman par rapport à moi voilà on y peut derrière yo ba maman baza na sima déjà tosalaki mpe mwa ba quelques missions mpona kaka mwa yango tozanga ete koyebisa bamama nyonso soki lelo toza en vie eza mpona bino bamama donc elongonia na bino bino bato bobotaka biso bino bato bobondelaka biso bino bato bokolisaka biso donc vraiment babonne fête za bino nyonso bamama nyonso donc ya RDC kaka mais ya monde entier mobimba bagros bisous na bino soki lelo toza o toza eza mpona mama donc mama aza moto akosakana te eloba nango petit na nga bariki tiasa aloba ezosobi mama aza mama donc faut pesa privilège pas mama donc bamama tout bagros bisous na twana bamaster ebele problème master ebele ouais mais oyali nkoi mpo ndiraza na biso nani oyali nkoi ouais mon frère donc il y a gelo to sindasko na mosindo kingakati po yo moko to bi kingakati kenda nango déjà boye et il y a gelo to sola idée au sala groupe au fandika bo sali groupe tandis que yo na list boy utika kolongwa te mais oyem pala moko na idée au sala groupe est-ce que zo banga te na ngamba list boy et memelo et kozelo problème te non poser un problème te nga boule ya mouvement o ibanda kala nde bato ya bando tindika nga kende sala mais nano mona tana ne kokite eza te po lelo naza o nazali nde il faut kana sala groupe eza ambition eza projet mobimba et surtout yo kaka kombo nango eza zoni boni komba groupe yango wana donc bato ebele baozela zoni boni donc komba groupe na ngai yango wana zoni boni omoni eloko nyonso ezalaka na ta nango ndeti mikolo tolia basafu ebele e ata safu omona lobi manga azongi susu omona lobi okuna malala mpe azongi omona okuna ekomi soki bakarote oyo bana batambola nango omona donc biloko na eloko ya nangonga nango nga na list boy natikaki kocréer problème te naza bien na président na nga ladi esobe mbote ebele preuve ane bazali na match dimanche passé président ye moko abengi nga mais asa yokaki kuna ke yenga asali groupe mais abengi ngai po poste oyo nazali nango mpe na list boy ezalaki ndenge wana te 12 te nga ya chef ya sport apa metteur na scène na jona yaka chef ya sport donc mam nyonso etali oyo équipe oyo ningi ebetala list boy match nga abenga bi match eza bakota mbinza kuna na ye nazwi ka relève nde ezala ekoze baproblème te tokobeta match bato bazali na terrain bon mpo babima baosala ndeti bakise fe babino nde boselaki star parce que bino le bokomi boyaki na mposa babela bino babeleka phénomène ye moko mais bino ndiri pesaki mwa bakanda bino ngai nalinga lokumu te nga lokumu te bandeko na nga baza bayebi biso na bango tosangana ensemble toyebana na bango nyonso bomonia donc tosangana mpe na ensemble toyebana so biso oyebani eloko eyebani lokwa solo mabe eza te mais bato balinga yango kaka te
Mais dis-moi, match les gars, et puis. Ouais, ça va, nous c'est ça qui bien. Et si on a toqué peu, bah tu invité, bisous, tu vendis tout, ça va, ça va. Ouais. Donc on a mis une prise pas qui nous salit nos groupes, mais ça n'a pas problème. Non, face à fier nangai, face à fier nanga. Et un mutoyo, a sali les camus, na sens propre, était na kacha Lisboy. Lisboy, ça a solo, ngolelo, et sobe mutumabe, et sobe boy, mais non. Tant que le baka mabe à mutu, total a peu bolam. Donc, il y a bien, ça y est, nangai. Ça peut être bactérie ou balongo, on a traité président phénomène mabe. Bah c'est belé. Détinan. Non, tant que comme boto yebi. Il y a qui l'oxygène. Ah? C'est qui l'est passé là dans le groupe. Est-ce que bah solo là non? Le président phénomène. Oui. On a évité. Ah, il faut vérifier. Pour y baquer, moi, pas problème, il y a la main. Bisous, tout le monde, à la moi, banamala, mouton, soit bénédiction. Il y a papa phénomène. Né, tu sois bénédiction par Zigura. Tu kabwana te, tu as bien les Zigura, soit yé, comme soit tambola, na nina ngai. Donc, mon place à Zali, pour ngana zala. Donc, nga vraiment, na style, il y a mouton, bateau, il y a banana batouté. Donc, on kabwana, mais dans sens propre. Et pourquoi Zoni Zoni, boni, boni. Zoni, boni, boni. Yango wana, zoni, boni, boni. Expliquez na batu. Il a que c'est Zoni, boni, boni. Ndeyo oyo gelango ono kwa moi qui latin. Neti moi qui Congo. Muno ba ange. Ba ange likolo. Ange Gabriel. Gabriel atumba te. Ba ange solo. Ba ange solo. Ona ba Gabriel tumba tu amono ndiye. Ngato ba pe ange okuna. Zoni, boni, et ça simple. Donc, to bundisa ma trop. Voilà. Biso ba yoyo, na ba yo bazana nini. To bundisa ma. Yango siko zoni, boni, nyolo baboy. Moto nyonso akoya po bundisa biso. Aolonga biso te, biso tozali kolo na ye. Yango la signification ya zoni, boni. Ah oui. Simple. Donc, vous comprenez déjà, zoni, boni. Et on a bakolo na bato bo bundisa gelor yenga. Ata zoni, boni. Yangwana eli. Te mutu nyonso azwango na vie na ye nga babundisaka nga moto babobundisa mpe yo etilisaka kaka zoni, boni. Donc ça veut dire que bato bayo bundisa wana lalu bakoko te ozalaka likolo na bango donc zoni, boni. Voilà, avant de continuer na gelo, tous on a un extrême ya mukie, tous ces gars mukie na sketch moko gelo et ngaba to la biso boto zonga après sketch on merci. Ngalo na mona ko mata recevoir po na sa te loko mo o konga na vivre bien mais o va ngana na bato bien o ba soutenir nga na ebi na ba président Noël ba soutenir ngai na bato lokola Chancy Amisi ba soutenir nga sikoyo ngana ko saneti commissionnaire et on Paul mon papa social pas en France ça tout ne yo zaka toujours wana yango ça tombe bien pe le koza awa afana ki matoso omo na tellement mo nyoso finyo soto mene o na fiana lelo babi mwasi fois tele masa musala moko o mobali pe akotosa na tala bi oui bana na free cop moko boye babenga bami na ngai bakama na nga baza matali bamisu baza boma babenga babi clairette yako rejoindre biso awa tosala bafere faire oui ozaka na kati ya izini wana eza bien eza nango problème te mais faut yo penser ke biso bandeko nao mpe tozali awa ntango oke kuna oyalango emeli esala bien nga naokende te bolobi na ya maboko pamba wawa naokende bolobi na ya maboko pamba nde naokendela nde naozongela non naokende kosala bafere naosali bafere na secteur nazoya awa bosante ke oui wana clairette ndeko yenga sa nini aye en tout cas esayenga plaisir oui Fali pour Baba Jou. nazaloka fali Nazali lokola Fali. ngai bango mpe baza bapesa ye bamboko mpona bafere Mais quand on se lokola Lumumba, tu es d'abord battu pour Lumumba.
nzela na Noël Bacham. Mais moi, je vais vous dire, vous appréciez le nom. On va faire la taille. On va apprécier le nom. Non, le problème est ça qui est. Basali Scal, place de femme, Basali Scal. Alors, qu'est-ce que Basali Goya? Et bon, on y est à quelle heure? À quelle heure voiture? Les Kilanga! Les Kilanga! Posez. Ofan. Pour le bail, tout. Ofan. Madame maman. Maman, voyage qui est bien. Tu es là pour tout. Tu vas couler. Ouais, Bakuli. Oui. Yandé. Il faut que je sois chanceux. Qui est? Il a besoin de que tu peux bien ou Baza bakoli. Mais le quoi ndenge eza boye. Bakoli ezali. Nazwa imbongo na bango. Nazwa imbongo na ye. Mama Claudie Lonjoka. Nzote boya mbino. Ye pa pesinga mbongo. Mama Julie Yoka. Ye pa pesinga mbongo. RK Muchanga. Champions League. Ye pa pesinga mbongo. Donc, bambongo batu nyoso nazwi. Donc, il faut soyez dans mon pied et il faut y aller dans mon pied. Ngana kuzonga mbakate, ngana kuzonga mbakate. Yo sisi bambonga ngeke. Vous avez fait la gare nini? Bossez là. Nani? Si comme ni lazima kodeka. Eyenga. Yo c'est la kaka ba besoya. Ezali likambo ya famille busana na kimia. Agence bino boya ta famille na ngate boke nanga na agence. Bossez là. Donc le voyage quand on pandi ça on va Comment ngala yeti sasa kuna nini? Yemi so kinga ni toke kusala ba faire. Uke kusala ba faire. C'est convient maman l'équité. Ngala di tala. So oyena ba marque moni ndeti ba okuna. Ba senga i marque oya pomper. Bon ba lingi nyina bango ezaka ya pomper. Bango okuna bazwaki ezaka simple. Bio la simple hein. Et là simple hein. C'est simple de lire. Bon o vimba. Si ko bino o vimba bon c'est pas. Nini wana vimba? Na zo ezo bambongo na bango pona ba. Et na biso to pressé. C'est là yé. Bino bana ki Ba faire on ba. Et ngam tourner ça bien. On a émission na ki o sala ba faire. Kasi tie yango na lo ba. Ko yo aussi bambonga bato pona nini? Bonga kindo sa ba faire na mali. Kasi ba faire na yo yango wana te mo bibo ya yo zo moko. Mala ke ngam tourner moi na ke sa. Kaka mwezo kwa banini za dikoleka. Oh. Mama muri yo sa isa. Na sa sama. Mabi ngala se bi ko. Cancer dans solo ba clair. Vous comprenez biso to faire. Yo c'est la so mo bi ke monter ka ba faire. Vous bien na sens de. Tourner ça bien. Parce que na bandi si na EPC ke na vie biso to mene ba bengi ngai ba ba ser na ba camarade na ngai ba sapna matadi ba EPC ke na ya to sa ba faire. Que yo mono ti. Bon, na kenda ki ko sa ba faire o nga na lo ba ngote ya zo lo ba ngote yo ki zengi yo ko Ba faire ni no kene. Ça va faire repasser te. et ça va faire à repasser. Ya bino bozo ba faire à repasser. C'est ça. Faire. La manière Na que zo lo bila ba à faire. Elenga kwa mimandia, elenga kwa mimandia. Siko na ba faire, na faire. Yo c'est ça à repasser. Merci beaucoup. On a de retour. On a dit que ça le plaisir na Dorcas Singemi depuis les États-Unis et pour Naninte na Yahweh Mabanza. Yahweh Mabanza, garçon noir et lamba na Istanbul. Il ça le plaisir au monde sous mouvement au sécurité solo à faire donc et ça les bisoma bien.
Et il y a les groupes. Tu es bien la réalité à groupe Nengezalaka. Est-ce que bana bato yo sangisi on demi aux engagements na bango au kokabango na ko supporter bango parce que yo une expérience ya ba groupe yo outi. Est-ce que na maladie na bakisi na makambo est-ce que ko kaya gelo omoni tango muto asala eloko neti loba lelo so omoni mwana soso avimbi na nzungu seke mama na asani ana se donc biso awa toana 95% oyo eza bonzambe donc eza groupe chrétien oyo omona oyo eza groupe te ngana oyebisa yo oyo ngana azali na oyo ngana asali mais sinar ti lelo ezalaka groupe chrétien. Merci, mais respect mon président. Papa yo loba babilo mosusu bondi o lobi te mon lobi donc président Kalé va changer hein. Moi genre mais OK bien merci président félicitations. Au bandara au groupe chrétien par après lobby et comme na maramususu comment osanga maramba loba ah bien eza groupe chrétien hein donc je salue d'abord mon père spirituel apôtre Odom Mafuta Abelissa mobali ya mama Dodo Mafuta hein 25 ans papa liaka eloko moko donc 25 ans yango yo papa na mama baza ensemble donc biloko mama lambaka yango papa liaka akena olia libanda te donc to betela papa maboko wana koko na bango donc père spirituel na ngai donc groupe oyo na lingi ezalo ko ba groupe nyonso te bandeko baza awa ensemble na bango toko bunda nzamba tia loboko pone fiske mutu na mutu chaque fin du mois azanga ata koka ya omela te donc eza bongo donc banondo mona ah oui les abongo baebi ouais baebi oui ça l'assemblée te pour la TV ko la kabana batu te pour la TV na ebisi yo vérité na loba ba liara dongo na sonité na ebisi yo bano nde ba boye chaque sukangonda mwana za na enveloppe na o bandozo ele kilo pour ani ozolinga to toke na biso bien pour ozolinga to kota wa oh maintenant ngana lo sala te to yebani chaque fin du mois oui papa enregistre une émission lelo et tikala na otako pena na playlist mais déjà félicitations na kolaka merci chaque fin du mois ouais pas igorozwa mo si on a deuxième personnalité ce koti ya kati ya yenga ya kati yanga ai na boki batu musubo bo ça charger na ba terre merci babi et nga et pas sauver ba no futanga chaque fin du mois on a un salaire si vous on appelle on travailler na bana batu on peut suka ngonda ti oh yo c'est pela de parce que yo bandiango pas banani mafuta te ah mais oui ngana ebi na groupe ponga na tanga na groupe Kevin Sidney on dirait no baba zo futa te mais ça mais ceux qui ont OK na groupe ba Rick Tom so futa pour ça dernier sponsor comment na moi na Kevin Sidney était groupe ouais c'est ça ye moi yebi makambo sala po bakatisaka ebale po na elenyo na mboka te donc tango azawana donc il sait que ye moi mona ke nana ba capacité ya ozala président nana ba capacité ya diriger batu yango sala ba coup de chapeau pa na ye et puis ba félicitations mais babi beaucoup ça la ba groupe surtout pino to bozo ça ba film beaucoup mo ba film beaucoup ko ça ba groupe po beaucoup ma rolia na sima ya bakolo ba chaîne c'est-à-dire so rappelle sur mbongo na ye aseli yo casting na ye yo pe non o imposer casting na yo c'est-à-dire ozwi ba na yo otondisi wana pozwa moya okata bango ba $5 yo bo musala ba groupe yana ngonde ngwana te nga atande bazana sina ebisa ibango ya te lokwa nga na koma film na sala ba gag chaque film chaque bagag moi ba nozanga te non na kosi izana bateau déjà basi ba marqué époque on na ba film na bango soki azangi même muto apesi yo mbongo a poser le problème
d'ailleurs biki so ça filmé bakata ozanga te Gabriel ozanga te Barcelone ozanga te hein Kevin tout ça les époques na bango siko nde na banda ko kotisa bango nde na bango donc ça veut dire et bakata tango na besoin jouer moi na mon boye ou bien y a ta clairette tout tié puis moi na bakata moi qui suis moi sens on t'a dit que Barcelone pas jouer moi camarade de mutu boye on t'a dit peut-être ozo tié wana donc bongo nde bana bando benda na malembe mais sinon casting etika la kaka ndenge to salaka groupe oyo esalamité pour bango bagenda ka ko jouer ba biloko wana de toi na biso TV donc bango pe fo ilonga bango ete kama donc c'est un peu ça ouais to kende vraiment bien yenga bozoka yenga za ko assurer biso très bien et puis on salango mais gelo to so la to ba réalité à groupe ndenge kendaka par ba collègue ngambino ba président to yebi ndenge ni ba mimara bana ba surtout bana basi na ba groupe na bino ba koma lokwa ba na ko utiliser mon terme ndene ba koma on bilanga na bino ba président et surtout bino ba jeune leader ba jeune série na bino ba jeune leader série na bino hein na banani ba jeune leader on otanga na banani ça ba tanga ta 4 jeune leader ngo po tshele yanga tanga banani susu oya Lincoln te yaza pas pour chef et pas pour il y a des présidents et bon pour il y a pas hasard cordon nani susu bobesu nani ne soit ça le groupe oyo bato basali nde mais ba nous jeune leader déjà so yebi de aweya na yebi bana yebi parce que ça moi no ngamo na memi na mamba théâtre waza yi petit na ngai ya kati penza donc base na ngai donc ngam na pia yelengi na posa ça théâtre mais na yebi no na film moko théâtre tabi manai donc na ndimite siko po asali groupe nde akoma na esprit ya bano bimana ba fille ba non ngana de yebi ngo izama kambo izo sala mana ba non na yebi ngo te na groupe na ngama mbwana ezate na groupe na yo ezate mais ba groupe yebi ngo ya moni ngana tuni question est-ce que yenga pe po babi ba jeune leader ba jeune président ya moni na tuni yo question oyo parce que la kabiso te déjà mama mbongo o la kibiso déjà ki bana boza déjà salarié et puis na mama musu ba nzonzi obi o éclaircir ndenge wana kota ba yo moto tuni pona mona babilongi mo eza aya ya kubalukelo pe lobi problème ezate est-ce que yenga pas ko s'adapter na jara batwana ya kubimana babana batu pona nga biro eza ya okemba na asi tango ye moni makamu so atako kota fille etalinga te po bureau eza déjà ya ovanda donc nga iso ye omona nga te bureau ba coopérer na bureau te bureau ezali donc bon ba to gérer groupe so rep esilinga ya kera baluki na koti na kana ki ba chef batikala na bango na CG batikala na CG ayi place ba ki rejoindre le président yo osala ngo na ba groupe to yebi ngana ba ngana ba mambo esama na groupe na nga donc so to kaboni awa esili lobby munam dakei lobby ba chef ba pinga rapport là repele kai boye moni boye zai parce que net le on a plein na rep mais na yebi ba tuté parce que ba pianga des rapports lelo pété pour ba bi après rep on a fatigué na kei tom sur lobby presse moni jour wana moni ba tantino munene mona yiboy abagi ale na kotala moni tom sur tanti muso ataki tenti non et là bongo na on des rapports OK mais oh toke oh champion ouais il est champion il est champion en tout cas président permettre nga na sola muke na bana problème te ata moi ba kombo ba présentation ça problème te basimbara micro kuna batambusa Real aider biso vraiment to banda na papa pona ki komba champion nga eloko le kange za raté papa pesa ye micro kuna anotambusa Real pusana papa bonjour bonjour kombo se présenter batu ba hôtel yo ouais nga kombo na ngai Jimmy Pongo Bope mwana mbinza yoyo bunza Jorvi te na groupe po Jorvi mwana mbinza okeba bino bano bozo bo arabu
te biso tobundaka te toza na nsima ya taille S na Taille nsima S. champion toza na nsima na ye wana elo ni esali yo oyaka na groupe taille espoir groupe simba ezali basinark ezali bayoyika ande d'abord nasepelaka na ye trop po asala boulot na ye trop mpo nayebi ebanda kala donc nasepelaka na ye yango nalukai naza nsima na ye oza nsima na ye yo balukeli te lobi te boulot wana eza te ok c'est bon pesa 2 personnes mbote baotala yo napesi mbote mingi na bana to ya quartier Congo bambote ebele epa tantine ilanaise kitoko trop kitoko trop passer micro na sœur bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ouais, merci. Yo pe mbinza? Non, limité. Yo limité. Nana actrice ni acteur. Ah, Aïda mdaruma limité. Bino boluka makambo. Pourquoi poni taille S? Bon, bien en fait, zone. Bon, en fait, na poni parce que le groupe est belé, oui. Mais côté la façon dont je joue à donc ça m'a vraiment marqué. Et on sait que non, on a côté na groupe. Oui, à côté. Yo li présidenté? Et non, non, non. Rien. Il était dans un musala. Yo président na lobane lo. Et non, ti. Ah. Ah bon? Oui. Vous jouez déjà? Non, c'est toute ma première fois. Ok, merci des personnes qui ont été samboté. Bon, na pesi mbote nanga donc na papa nanga photocopie nanga. Papa Lucien Boimba et na maman nanga bébé Milongo et tout. Merci beaucoup passer le micro na Yaya. À tout à l'heure notre mon principal orpheline c'est orpheline. Ça va? Ça va bien, merci. Kombo nani ba otala yo? Kombo nanga Clairette Agolo, moi ça pembe, moi soit Kim Sango nanda, moi soit pesa ba posa. Vous avez vitesse hein? Vous avez vitesse hein? Yo ega sikoko mikomi kumisa moi ça pembe ba mami sa chamba. Non, ezali kambu ya temps, ezali kambu ya zoni boni. Et on a formé ba impoli hein? Non. Ah mais oui bon moi na diega moi ça pembe Kim Sango nanda. Est-ce que non ça yo moko mona to mona te. Ah. Oui. Parce que yo mo to sola ndengo ye théâtre boy olongola na théâtre. Non longola mututi na na posta nde babakisama. Na na posta nde babakisama to vimba. Yo secrétaire na lobine lo. Nani? Secrétaire da. Alors balangani ebisinga kana travailler makasi. OK. Ah, wana ba coaching inga pesa des personnes motivé watala yo. Na pesi papa na ngai mbote pasa zali na mama na ngai isa mala papa S papa social pasa za mbote. OK, merci passer micro na Yaya. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Notre monde yo jouer le roi nani. O jouer Tonalita Bayombe. Bata chela je pense. Bon. So po lingi na beta ka yanchela, so po lingi na beta na mimi ya manyanga. Mais na za munyanga. Yo to fandeng na ndako ba kalunga zelo te funa longola na tonalité na ye wana. Ah. So total à l'époque inde kalunga banda kina ndenga komi. Ezaki na ngope gravité. Donc ngape na za boye. Donc il n'a pas que non l'année kalunga na sima po no mon ebele ba sutukela ka ba mongo ba sela ba bikolo na bango wa banane ba sutukela ba te bele na kotanga te mais parce na tangi loka ba da ba pro et ça pas prêté oui que Marie-Jeanne a wana za pena mère na ngai donc moya le bébé les até mais ngape misusu wana ba landa na bongo pas mes até mais ngape na bi na ke moi sambundu te ba chauffeur Betty oya na ba solo susu mama mambweni donc na bi ke kalunga article nga pena livre d'or nga ndem na sa makamna ba 2000 ko yaka kuna wana flatterie ya na flatterie te na yebiso wana ndeza makambu pena na na zweni boni papa na nga pena yenga president na ngai donc makambu nga ba groupe ezebe ya Jorvi ba ada bali oke pana bango te ko me manga pena ba likolo te ba groupe bele za pe muto eso yendo za boye so lia pondu te ba force ko lia pondu o bungandanga pena esprit kasafu pena sala nde makambu bana o rapena bana ngana mwana o baba 1900 bangwana pena na baba nona wana odoba te po eza yanga mais par rapport to yeka ndé to saka masolo ka pa président na biso pena eyenga zoni boni donc na bike lobby pe o beta masolo na nga pende ka ba beta masolo mère na nga kalunga po na kalunga mukia
otalanga bien mais exaucé mdaza kalunga ah non mon exaucé moi mobali nga na moi sinon comparer nga na epwani oh mais na mangala na banini na bakutuna te ya yemda bi mo na kali ya kalunga yo do la kalunga nga nde na boye na obanga na nga te ke so bayibatanga na beta tonalité na kibomwasi na mama kalunga mais exaucé okoma nga te po aza mobali nga na mwasi exaucé baka déjà yo a olekate olekate do exaucé vraiment luka mutu ah pena olekate mama des personnes na ki tonalité na wa bon napesi fo mambote na bandeko na nga nyonso esika bazolanda nga na famille mayambi bambote na bino ebele napesi lisusu mbote ebele na famille mwanda famille mananga ba gros bisous na bino ya ngwana donc tokutana à la prochaine. Merci beaucoup. Mbata siala ya mbata siala ta tala mwana. Bonjour papi. Ouais, bonjour patron. Ça va? Oui, ça va. Kombo? Kombo nanga Juna Kunyokuna Jonathan. Juna. Ojwa Juna. Ah, yo eli ba momite. Te nga eli momite, nga ende boulot. Ende boulot. Pas président taille S. Na ende pas président pour un champion box cité à ma confité. Ma champion mora boulande vie. Après na posa ba petit ba kola. Champion boulé vie bien rejouer. Champion a jouer. Ah. Vous comprenez? Ah, champion na boulé à box cité. Ah. Bino moni sambate. Tiens. Biso to adolo bla public ambo ya zoni boni eza makambo ya groupe mususu ate po mo ba bien pe azape ya jouer ape bien te ande to lo bande pour la champion ta S vrai Joe te ba communiquer ba communiquer mais président a formé des bana qui te fort. Merci beaucoup pour ces personnes moté ba hotala yo na pesi mbote na petit frère nanga Mike Nchosidi. Taille mora bien, lettre S. Na pesi sumbote na le grand docteur Nchosidi. Père nanga moro meli bumwe kitarara. Bambota to gros. Merci beaucoup passer micro na ser kuna réel aider pour sana. Vila. Yefona balgo ye ndre na yebi na groupe mo. On est na mona na groupe mo bonjour. Bonjour. Na mona déjà na groupe mo yo mo milobela vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Oui. On a mona pas coquette. Au cosiné beta été. Pour ça confusion té. Na yebi été. Ah bon? Oui. Coquette a joué yebi coquette. Na yebi été na mona été. Dans njana na azata té. Mama nanga nzambe. Boni. Mama kombo nani yo? Bon, kombo nanga grand air mosa munene mosa mwindu mosa taille. Mosa munene mosa mwindu mosa taille. Aleke lengi makas koleka dongo koleka même si mboto ya mbisi moko. Ah bon? Ah. Oyebi ko si singa maloba fort. Tezala. Zoni. Bongi. Ah. Bon. Ba groupe eze belé mo ponika après yenga. Ah. So ba groupe na bino pe bi ngote. Premièrement, si on a pris un présent, on a fait un mbote belé. Donc présent en ligne ming, si on a pris ming yenga parce que après vient nanga ya palais, vient nanga ya quartier, vient nanga avenue. C'est normal hein. C'est normal hein. C'est normal, bolbo comme ça groupe au cas boy, c'est normal. Pour nité. Bana quartier. Pour nité. Babi topé sa chance na ba l'autre là. Bon pas na yemo ko la solo. Yo to tanga na muna na kombo na ye. Tangi mututé mais na bi topé sa groupe na ba l'autre là. Ba groupe belé. Ouais. Mais na profite même pas présent nanga. Dans leader de leader. Na koketi oyebi ete. Na yebi ete atana ndoto. OK, merci. Prezande likambu ya zolizongi boni. Donc yepenza oyebi ete. Na lota etati. Makoko oyebi ete. Na lota bango te. Pesa des personnes mbote batala yo, ba Holanda yo. Et ngayo. Ba to batala yo des personnes. Bon, la pesi des personnes nanga mboto no pesa ça. Premièrement la pesi mbote pas bijoux bien vanga na pesi mbote nanga epa ya jusqu'à na bébé nanga linga mingi ba mbote belé jusqu'à na binga quoi na pesi mbote c'est. Merci beaucoup mais oui que pour ça continuer na vraiment mais personne na miko kuna passer mais coquette yo ndo yebi ete. Oh zoluka aussi ça. Merci beaucoup personne miko passer. Maman bonjour. Oui bonjour. Sentez bien? Très bien.
tuna oyebi ete kombo nani La belle bina filaise. mama nanga do aye ngazaka na bato bakomba la belle bina filaise yango te tenti wana déjà ah bon mais ondiro kokana na sere nini yango kokana na théâtre oyo aloba oyebi ete pamba pourquoi poni groupe eyenga po ani yo poni ka oyo jouer groupe eyenga yo mwasi kitoko boye mwasi kitoko epekisami okota na groupe eyenga. Ah mais oui. Mais ça ka groupe le quoi ba groupe nyonso. Oui. Ah puis nous assurons la formation à solo. Pas ninte. C'est cahier à décharge au salama ya bambonga ba tournage ya bambonga ba loyer. Yo ko kango te o ko futa bambonga ba loyer awa. Mais tant mutu alingi musala nyonso ba osenga osala ngo. Oui. Ah bon? Mais yo ebino ba tuto théâtre. On a yebi na buna yeba monte poani. Natanga des personnes yo yebi. Bo soki bana yebi ba on boya te. Otangi ba kombo na ozongisa moyamba. Mais Lisa pour yebi. Lisa. Ouais. Oyebi eyenga tika tika mwana aga libre. Peut-être na groupe ya Caleb to. Lisa Caleb. Na yebi te. Kuna Lisa ara moko. Oyebi ete. Merci beaucoup pour ça des personnes mboté. Merci beaucoup. Pour ça des personnes mboté. Ouais, na pesi mboté na maman Nisha Bilaka na France. Zano les, zano libre. Très à l'aise. Zano libre. Et ça peut sensé. Toké. Naza à l'aise na melima ya malili muteme za pio. Pesa mboté na des personnes. Na pesi maman Nisha Bilaka mboté, na pesi famille famille Mungu nyonso, famille Malebo na pesi bango mboté nyonso donc. Merci beaucoup passer micro na ndeko na biso. Jérémy caméraman, mais il y a bien caméraman hein. Bon il y a aussi micro ndeni. Oh pièce contre pièce. Oui, ngale kizi. Jérémy azala déjà mwana, Jérémy azala mwana nanga. Donc caméra wana montage wana azala nanga. Na tina radio tanga montage atanga nini na groupe abajouera déjà. Ana pièce de ya joua pena place mo esenga muto akota boye Jérémy joua déjà. Et on a récupéré atiki mutsa caméra te. On a filmé na ye, on a monté na ye, era répétition, répétition. Mais ça fait avantage dans le groupe. Ouais, c'est ça yango wana. Merci beaucoup, courage Jérémy. Batba tala dans dévoilé da kombono Jérémy et puis au bandane nga kala nga otolo bawa. Oui, to banda kala. Puis au vient na. Parce que ba banda ko cause problème te na temps faut que ça musalo sous répétition. Non. Et cause te. Oui. Bobo siligate. Siligate. To kanga bana te. Ndeti doit la répétition lundi na samedi. So lundi za mamna sala oyeti ba 12h to libérer au Kenya yo biso tika biso to continuer. Bo bazwa ka epa nga ana lo sikata. Senganga na travailler na ye. Bo ba senganga. Donc eza bon. Ba comment binga filmer a fini mwana. Yena a filmer, tu fais ça des personnes mais tu vois ouais, la pesi famille nanga mon roger, famille nanga mon congolo. Mon oncle au Canada, Claude Ngoyi. Et puis son mot de musique de loin, na mère nanga moko aimé là. Et puis son mot de poser en Angola. Merci beaucoup passer le micro. Na yena monde va bien Fali. Fali pour boni. Très bien. Yo je na komba Fali? Non, wanezaka surnom. Non, kombo ni o jouer na. Président ngai apesa nga mettre fois suna zana. Kombo nanga Jean-Yves Ngunga. Jean-Yves. Jean-Yves. Yeah. Wana ba eke bozana ba kombo 333. Wa misi Jean-Yves Loua. Ngunga. Ah, OK. Sinon ça va? Très bien, très à l'aise. Bah répétez les cas bien? Ouais, c'est bon vraiment. Et là on voit mes okota. Et okota. Ouais. Pourquoi benga nga champion? Na benga champion. Yo ndo bandaki yango champion. Ye mingi na benga ke Mobutu. Mobutu azali Tridon. Ouais, ye mingi Tridon Mobutu. Non. Il n'a pas mbati. Yemi na benga ke Mobutu. Ayebi pourquoi na benga ke Mobutu. Ye sobozane il faut azelo solution. OK. Ata sur 10 té, mais ata 9 et demi. Bozala raboyi. Lobila olongwa 18 édition. Ngai ngala venturier. Ngala te ke o sonne nini te. Ye vraiment aza
Vieux vraiment, il y a tongo. Il y a batongo, c'est trop dur. Il y a matin vraiment. Non, il y a un peu de yenga vela ngai asepelisa nga manenga wana jouer bandaka la bane pas président Sigura na tozo kene ba rep na inde 3 nazo ke otika e si pas combien pas président phénomène na sepelane vraiment Hervé vraiment asali vraiment groupe nae atalaki na ouais tellement na sepelaka nae ke nazala nae na jouer nae non naza pe na ba cop na nga privé on a salaka mais o ezaki eloko on a lingarango. Et ça te dit naé pour na poto pour na nini non te naé vraiment pour na non ya art pour na sepela non 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 pour yo lo bagelo mo mo boy art naé pour le logo te naé pour na art naé pour na art pour ezadea naé pour na art ezadea na makila si go président na abimisango ouais c'est ça non to zabatu zabatu côté batu baza makambo ezanga te mabe pe ekomaka nakoloba te ke na okima te na ozanga te mais oyo alobi mutu ayeba yango nzambe yango na mingi mitokoma na stati lobi ya nzambe mais naza vraiment na vie nanga parce que yo mondo otalaka na bagénération bagene ndo otala nana bangisa o bon kobangisa bino mona bato baojouer nana obangiso c'est pas ça neto loba ouais eza vraiment na ndenge bagene eyenga mpa za gene eyenga za papa te ponga trop na tala wana ba genre ba classique ndena omona yo bon kobangisa c'est trop dire po art mututu ayekola yango bapozaka mutu ke art rep ne makambo nyonso wana nde art mais so obiki mutu abangisa yanga c'est trop dire mais nasepela nde na bato ouais nasepela na bato nde bajouaka nasepela na eyenga nasepelaka wana te oza sansa otanga bakombo na boîte bafuti yo nini c'est bon mais boyela non oya non boya non peut-être des personnes moto otala yo c'est bon na sepel mingi merci premièrement on pesa na nous pasteur nanga père spirituel nanga nayebi ke aola nanga pasteur Muchaila wane koma na oka suku ngai vraiment aza mwana mangembo naza chrétien naza protocole na saluer ma pasteur nanga kotaza na saluer massa nanga de tous les jours de tous les états tika nga te Gaspard yanga yakati sans oublier na pesi pe mombele mbote na FK de fonda côté baza na pesi famille ngunga famille kutsende merci. OK merci passenga ndeko kuna tonton bonjour. Bonjour. Santé bien? Oui, santé bien. OK on s'est présenté na batba hôtel yoba yeba kombonani et puis Komona Jafet Matumona Tchacha. Jeffrin Jafet Matumona Tchacha. Jafet Matumona Tchacha. Tchacha. O joue à ce qu'on a comboni. Et Jafet Nyostoire. Oui, Nyostoire. OK. Oui, pas yenga. Oui. Et qui est bien. Les autres qui est bien ma casse. Non, mon a melunga ba guerrier, c'est bon. Oui. Vous êtes guerrier. Oui. Salane ngoza. Il y a un avant. Ah. Le yone puis la piquen. Il y a ningo ça. Boyano des personnes mo oh mon a ba pe lote ba jouana ba pe bien te na ebi no boyate pour na aller là bas tout bon dans ba père na nga baza na ba vie na nga baza kuna donc tina art ba fete pi ba vie bazali oui ba vie bazali OK c'est bon ça la bien na pio ndo mbasa ça vient na wana vie na nga donc tapisa nga ba concept petit na nga avec Christian Shoga la pena décor wana ba vie na nga vie décor ilunga wana pompe vie na vie na nga ba vie ya likoi pesa mungo tina personne va tala va moi muki ba deux personnes va tala yo ouais na piska mbuti trop na ba mavakala tout ya ville Kinshasa parce que na famille mavakala pis bon on se moté yo famille mavakala avec na so Guilin on dirait le anniversaire na je pense le anniversaire na pis ba mavakala tout ya Kinshasa pour tous belé na pis ba mbuti place bazali merci beaucoup passer micro na bureau na bosanité na pesi moti ya trop na les valables pastoral trésor mukuna trésor mukuna les valables donc l'évangéliste donc on appelle OK c'est bon passer micro na bureau Capo Capo na bino Capo groupe nini asal déjà nini pas à Lionel Messi abeta déjà bien wande bino botse
Barik. Lionel Messi, ça va bien? Va bien Lionel Messi. Ça va, ah, ok, merci Barik. Tonton, ça va? Ça va bien, merci. Ok. Yo, bon. Ming yo, tout le monde est pour tout le monde est déjà né. Donc, jamais on retire groupe et on ne pas chapelet au linga. Pour moi, on n'a pas président chapelet, on va bénéficier. Ouais, mystique. Ça vraiment mystique. Mais sinon, ça va. Ça me va battre. Bah, Marambe, qui est bien dans le groupe? Tout va bien par la grâce de Dieu. Bon. Des personnes Bortalo? Deux personnes Bortalo Ngai. Na Pessimbote premièrement et pas ya Gilles Lema. Gilles Lema, merci. Na yo vraiment les loro sali donc na Pessimbote si Rosalie. Et il est vraiment ils allaient so avant na boaka il faut na pe maman mu qui permettre Ngai. Maman Lucia Adélaïde. Kilmanza o ya ba maman. Wana vraiment respect si Rosalie ba mbote no eleki. Wana ngumba donc. So meko kanga. Grand-père mère nanga ya yote ya groupe zoni boni ya binote molingo ko ça va bien sur social wende na kata polo ah vraiment na la polo on a la polo c'est la publicité et ça va bien. Merci beaucoup passer à serre à souka pour clôturer na serre na so ya souka. Maman bonjour. Bonjour papa. Ça va? Ça va bien, merci. Namo le roi non moi dans list boy. Eh, ngati pardon. Yote. OK. Pour arabe yo kanibo lande ngapamba. Ça va? Ça va. Kombo nan bat bota là? Kombo na Dorian. Dorian. Oui. Dorian oye groupe basengio nzoto te. Eh. Na yo kana makambo wana te. Ah wa. Bali boso ya wa. Bali boso no kompa na yo. Ok. Ah. Oui. Au moins, nous avons un secrétaire dans le bureau, mais il y a un théâtre. Pourquoi? Vous avez un mingi? Eh, ngati. Un secrétaire, tu n'es habité, on dit selon you. Ah. Bah, c'est la nine. Pas na yo, ana zionisation. Posez la gars, on a payé ça. Ah. Et ça bien. Moussala ndi makam. Moussala ndi makam. Des personnes boite là yo. Na pesi famille na ngai Kofumbote, na famille Wangata, na lingi bino mingi. Na pesi pe camarade na ngai Patricien Tondo la star. Na pesi Mbote, Bambote bele place aza. Na mère amie na ngai Lorraine Semba Ilopi. Nzamba make-up. Bambote. Merci beaucoup. Mabo pour na bino moko vraiment. Boli. Wow. Ah non, en tout cas, félicitations prise. Ouais, merci. Félicitations pour la moni. Vous formez vraiment. La moni guerrier, baza guerrière. Puis en tout cas, félicitations. Et en tout cas, la bande de Kotou Hollande biso, c'est pour remarquer, pour comprendre que Oliba contre ce bête à Liba côté. Tout ça la moussala. Zo combat tout ça moussala donc moutaza aza maître ya vie na ye. Donc voilà, tout ça on peut na ndenga mabete pour tout ça moussala. Et pour na ko bongisa Mbote Belé pa Makoko ça aza vraiment c'est rabi que tout ça là est bien donc abeta libakute sika aza donc moni mutu na mutu ana nena kinela na likambo pe mutu na mutu aza libre bako tu na yo oyebi avenir ki chikapa so lobo oyebi yango lobo oyebi so ko oyebi te lobo oyebi te Kofi na nzembo na mo aloba mutu alobi ayebi ana torte o pa lobi na yebi te ape na torte tort ezare pas mutu alobi ayebi nzoko nda ayebi te donc vraiment c'est la famille on est là bana oyo baoya na formation na bango baoya na bandenge na bango ya sika toko coach bango lo monte que non moni yo po bima boya mutu boyo te et surtout to lo ba que toi non ancien groupe chrétien donc voilà place ma ko ko moi mai na ve ne za la c'est mo ba siligate ayebi ke ouais ça nango c'est normal et tout sur la non moqué actualité théâtre affaire Pierre Tombal tout le monde a mis tout ça Pierre Tombal il y avait na Sodadi en tout cas coup de chapeau na ba théâtre merci vraiment na idée wana oboswaki ya ko immortaliser ve na biso dadi et tout le monde ni susu Pierre Tombal Pouloulou parce que moi confusion moi ezobota na ba fan na bino ba libanda babi mais pourquoi pas pour continuer ka na
da idée wana te boaki nango pas fi na so dadi bolinga bokongisa kombo et non créer sous groupe mosusu omoni makambo oyo tosololaki yango na Paul Mwamba papa social tosololaki yango na bébé Chico maneke ya Château Rouge nakazaki kaka lokola nasololi na bango esila me mama Claudie Lonzuka nzoto eboya mbindo alobeli nga yango omoni mpe yake non mama Julie Yoka azali na kati ya Belgique ye mpe alobi yango donc idée ya bapere tombala eza mabe te eza bien groupe wana mpe ezalaki bien mabe ekomi kaka mpo ntango tosali ya dadi oyo elekaki bien fallait topemba mwa quelques jours quelques semaines mpo totake ya pululu ka na même groupe wana mais eza bandeko mosusu bakendaki kocréer groupe mosusu place esali mwa désordre yango wana mpo fallait pas tokoma bagroupe mibale mobimba na kati ya batiombo etali mambo bapierre tombala donc lokwa te ezali na maboko ya bagabi lokwa bandeko mosusu bazali na beso mpasi barelève bange baya na bango basali kaka remise reprise tolongoli bango bakonzi bango batikali bakonzi bango mozwa mbongo lobi mpe basali ya mindondo lobi basali ya moto nyonso mwa désordre moke esalamaki wana mais basi barange yango déjà te libango ebeta pourquoi pas avant bozela boarranger boarrangera na bino kaka déjà bien avant te pourquoi parce que na place ebima na public bacomprendre oyo bino bozali nsima boarranger mais bomirangelaka kaka déjà avant yango wana tosololi yango makambo nyonso eza normal nyonso ezali deka te baartiste nyonso bayokani mayo azalaki wana azalaki na bien na Gabriel Bell azalaki wana Pierrot azalaki wana Shoga aza wana c'est la famille baartiste bana baproblème te tokaka okabwana te tokaka bomoko bato nde basalaka bakabola biso mais toka bomoko oui ya lokwa okozwa Christian Ibaka otie ye wana ozwi shado nzoto mike bokono te mokonzi ya shisha otie ye wana même esprit même moral c'est bon engondre tokomokende na biso na suka mpo réel osanga déjà signe tolelo ezalaki vraiment présentation ya groupe et bamaka mosusu tokosola na biso ngo bamikolo ekoya et déjà bato baotala yo programme ya groupe et puis baprojet. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bayeba so balinga ya bango Gelor eyenga autrement dit taille S et lelo roi. Donc tozali Gelor eyenga changé te. C'est pas dit Gelor eyenga nenga sali groupe abano jouer sur ba film te. Gelor eyenga nenga sali groupe abano sa sur ba film te. Non. Gelor eyenga a créé pe ya ye famille. Voilà ba master bandeko oyo pe okende pa na ye mpe boye o abengi so mpe na répétition na ye otali mpe aza mpe na famille na ye oyo avandisa oyo anga mpe famille na nga oyo nasali ya sika yango oyo bolinga bango bosepela na bango bastar na bino bango torépété chaque lundi na 9h à 15h toza bongo na bar connexion ezali na moto awuti victoire awuti wapa oya bandal Chibangu are eza mibale oyo kokita ça dépend okokita na Bakayau to kokita na église ya Golden Poi tango kiti wana omonaka avenue continue tout doit benga ngo Maduda o avancer Maduda ti na se Maduda numéro 1A donc en face du hôtel à Prince toza wana de 9h à 15h et bon le samedi toza na VV Center et pas vient na biso vers Kiski ya Mwangana a déjà ba place ba bien ngota waka na Victoire awa au calculer mbala mo donc à 20-30 mètres na yo au monde a déjà VV Center a ça samedi tout ça de 9h toujours 14h30 15h ndet aussi ici bano baina mu pepe to sali yango la vision moko ya mama Nzambe donc bana o vraiment bon mona ba pièce baza batu ba Holanda biso o pe ba benga nga libanda to wana bandeko na biso kuna bali basala théâtre moment yango yo bureau ezo travailler nanga il faut ngoli vraiment porte bazo zwa batu mais comme na moment moko ba bisinga to signaler to bisa okata donc muto nyonso rien en retard on est comme likambu ya bureau mais mbalo peneza moi muto oyeka mbala moko so na bureau na ebité so ba condition ni ba opesa nga vraiment na ebité wana o rejoindre biso makasi toza ensemble na pesi mbote na batu nyonso balinga biso o ba soutenir biso balingi groupe zoni boni eza bonganga te zoni boni eza ki mutema mabete
mais zoni boni boni ezande maloba ya nzambe donc nzambe abi bato nyonso ba yo bundisa ngai na sani na oleka bango na ozala likolo na bango yango na signification ya zoni boni na pesi mbote belé epa na yo Alpha Mbui nzete pembeni ya ebale mbula to mai akaukaka te na pesi mbote pa bureau nanga personnel il s'appelle Rabi le grand Jogo le grand médiateur azupe oyaye mbote na pesi bureau mobimba mbote so tie bureau omonake Jansi Amis azawana oyebi ke président Noël azawana et na sima na ye bato baza ebele babalandi bango Sebondo ya machine azali omonake David Babanishai azali omonake nzoto mike bokonote Shadow mukonya shisha azali omona Christian Ibaka azali Nathan Mwindo Ngolo azali sans oublier bato belé oyo tokoki kozangisa te mbote pa na bino bato bo soutenir ngai puis poser ngambongo ya kisi ndembongo et pourquoi pas na yo service la skin nzamokili service donc la kati ya mikili wana so lelo wana équipe noa football oza besoin ba Vares banini donc bana de ande baza ba Vares na bango ezoya obe bakoma bakombo na bona ba fille bando beta te mais jour en match bena Vares bakoma bakombo pona ba match na biso to ya nango kala mingi to bana ba match to bengisa yo mbote pa na yo la skin nzamokili mbote pa na yo Biscotte Mbala, pied de Jésus. Mbote Panayo, maman Valérie Bonia. Et pourquoi pas maman Chétiche. Bambote Bele, Yebikaka, Mkonzina Bango, sans oublier Esika. Voilà, tu peux si mbote. Et pas Lucia Adélaïde. Lucia Adélaïde, na fondation Lucia Adélaïde Mobimba. Sans oublier maman Grâce Abissa. Na fondation j'ai une histoire. Voilà. Et pourquoi pas maman Mimi Ilumbe. Batunyo so balinganga maman Claudine Lonjoka, maman Julie Yoka, tout ça wana. Merci beaucoup. Ce que l'igno benga biso rapidement. Plus 243 9 98 87 44 48. Wana zanga ya biote. Mais ba numéro bio pe ezali. Donc et aussi ngo tient so numéro na bio awa. Bon pesa yo. Moi, on personnel, so ngomona nga na mamna biso privé. Wano bengi nga na plus 243 9 98 87 44 48. Ya biro pezali. Voilà na pesi bino mbote batutu bolinga ngai. La vie continue. Merci beaucoup. Sans oublier RK Muchanga. Voilà. Et puis Yemoko mama ni mama bakisela ye mama formidable Barcelone. Merci beaucoup le président et Ngagelo. Nous avons accepté l'invitation de Bisso. Nous avons petit moi mission. Jonathan Tundilo mission. OK, voilà. Et merci beaucoup Nabi Kezamba Bosote pour yo déjà à Ozarana déjà ceux qui est le remoré Zali. Na bosani président Barik. Yo na pesi mbote. Barik il faut na luka pour na ba fuite na e. Na ba fuite ne vraiment assez. Donc merci beaucoup na abonné tout et Naomi Barcelone. Na ndé bozala ki wana pour na Rolanda biso na e ngana groupe zoni boni ambiance auto te awa en tout cas to beti libakute. Mon yo sentir to verser, to verser en tout cas limbisa biso. En tout cas limbisa biso pour to verser raté. So to verser et comme ça après na fo. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Na mon boss RK Muchanga Naomi Barcelone. Bambote ngana pasteur no Kalombo. Na kati ya Masengu bambote ngwana David Babanishai. Bambote ngwana Boyi kaka. David Banishai. David Boyi kaka. Bambote ngwana. Bambote belé na Dorcas Singemi depuis les États-Unis. Bambote belé na Chief Makia des multimillionnaires Nchilwa Clave Maliba Kanjogo. Garçon Valek, je suis à Ker, Bambote Yangwana, Baïban, tout bolinga, la lula belle, Maliba. Les valables trésors Mukuna. Mon frère propre trésor Mukuna, les valables, voilà. C'est la famille, tous c'est la cacapo. Yahweh Mabanza, Istanbul. Ouais, Yahweh Mabanza, garçon noir, Mukonze Elamba na Elamba. Sans oublier Maman Rachel, Maman Rachel, Yem da sala moto mela masanga malili. Voilà, Maman Rachel. Na Maman Lucia Adélaïde, malgré mère. En tout cas, on a profité dans le banon boyepo. On dirait qu'on a lobby pétro.
nasali trop pour la fondation mais mère on dirait ngo ofinanga kaka nayebi te so opesa pa ya gelor mais ngana lobi po ngana apina banque te mais di moins tolinga ko mingi mama continuer kosunga biso et surtout fondation tozaka wana pona yango ya gelor on dirait ngana otokabwena. Merci beaucoup na sepeli Lalou. Merci beaucoup na sepela. Na sepela excusez pardon. Na sepela ingénieur Mbunga otela biso fin extrait wana mususu ya fin wana oyo bayo kanga e ngapona ba faire escroquer. C'est là ngo biso comme ça public batika la kosika na bango. Ngana bino ndire to kuta na zoni zoni. Boni boni. Merci. Voilà maman. Maman, voyage quelqu'un. Tu es papa. Tu es bakoli. Bakoli ça bakoli. Ouais bakoli. Oui. Yandé. Il faut qu'elle soit chanceux. Qui est naza bakoli mais lokwa ndenge eza boye bakoli ezali nazwaki mbongo na bango nazwi mbongo na ye mama Claudie Lonzoka nzoto eboya mbino ye pa pesinga mbongo mama Julie Yoka ye pa pesinga mbongo RK Muchanga Champions League ye pa penga mbongo donc ba mbongo bato nyonso nazwi donc il faut soyi na mokie et kokati faut na mwibi ngana kuzonga mbaka te yo sisi bambonga ngeke bambonga ba vous avez fait la gare nini c'est là nani sikama nini lazima koleka eyenga yo c'est là kaka ezali likambo ya famille busana na kimia agence bino bwa ta famille na ngate bokena na agence c'est là donc le voyage na mo fandi sango ba bongo ngala yeti sasa kuna nini yebi so kinga yiko ki kusala ba faire uke kusala ba faire on se confie na maman lekiti ngala yebi tala so oyena ba marque moni ndeti ba okuna basenga marque oyo pomper on va lingi bango ezaka ya pomper bango okuna bazwaki ezaka simple bino ezali simple simple c'est simple de bon oyo vimba siko bino oyo vimba bon oyo vimba bon c'est pas nini wana vimba na toi tu es bambongo na bango pona ba na biso to pressé c'est là yeyo bino ba bala ki ba faire on va et ngam tune ça bien ana emission na ki osala ba faire kasi tie yango na oloba ko yo aussi bambonga bato pona nini bonga kenda osala ba faire na mai kasi ba faire na yo yango wana te mo bibo ya yo moko mala ke ngam tune mo ana ke sa kaka mko ko ba nini za koleka mama muli yo sa isa na sa sama ma bien ngala se bi yo bon français on solo ba clair que comprendre te biso to faire yo yé c'est la so mo bi ke monter ka ba faire ko na sens tune ça bien parce que na bandi si na episi eke na fio biso to mene ba bengi ngai po ba ser na ba camarade na ngai ba sapna matadi ba ekisinga ke na ya to sa ba faire que yo mono bon na kenda ki ko sa ba faire o nga na lo ba ngode ya zo lo ba ngode yo ki zengi yo ko ba faire ni no kene ça va faire à repasser et ça va faire à repasser ya bino bo zo ba faire à repasser faire nga na zo lo bila ba affaire eyenga komi mandia siko na ba affaire na faire nyonso ezaka a repasser
Barcelone TV. Vas-y. Papa, maman. Étudiant n'a pas mon personne.